Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, maman mignonne, je nous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi, toi la rabino, toujours, message oyo. Bozé la kanakati ya chaîne Nabino B52, la mignonne officielle. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre 2023. Voilà, nous avons un message à passer à tout le monde. Vous qui nous regardez de partout, c'est un SOS de notre frère Edingwe Motonangenge. Je crois que beaucoup de gens connaissent Edingwe, un ancien catcheur de la RDC. Il a un problème. Je veux mettre la volume. Binomoko Boroyoka a un problème, il y a cœur, il y a cancer. Bon, il y a Oya Lobby, il y a vidéo. Oyo, c'est pourquoi nous, étant que B52, la mignonne officielle, toi la rabino ba nouvelle, pe ba information, nous nous sommes dit non, toi la bino, to me campe ko propager sango oyo ndeko nyonso oyo azali na bonne foi, ndeko nyonso oyo azali na bonne volonté. En tout cas, vous contactez famille ya Edingwe pour na ba soutien na biso aza penza na besoin ya soutien parce que ti basali SOS oyo to ebi biso nyonso tuke SOS et salamaka soki famille et suki sur le plan financier. Mais bandeko oyo bazana makokite o tozana makokite pona kosunga financièrement tokokipe kocha ndeko na biso Edingwe Motonangenge na mabondeli pour que nzambe ya lola ameka kosunga ye na problème oyo eza ko déranger ye na santé na ye. C'est pourquoi nous sommes dit de venir vous présenter cet élément. Partagez au max, partagez au maximum. Numéro naie bokozwango na kupasa ngo na kochangwana na suka bokozwa numéro naie soki bobengi et que il y a une personne oyo aza mieux placée pour recevoir l'appel na bino pe ko pesa bino beaucoup plus d'informations. Biso toye juste na oyo ba présenter biso pona mukolo ya lelo le 1er octobre. En tout cas, nzombe ya lola apambola biso esika nyonso tozwami ngai wa bino mama mignonne na lingaka bino mingi na lobi na kovanda kimia te parce que vous servir vraiment c'est notre devoir. S'il y a des informations comme ça, je viens toujours pour vous faire part. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. En tout cas, à toute l'équipe YB52, nous souhaitons et puis nous de bonne guérison na Edingwe Motonangenge. Nous savons que Dieu est là. Tout le monde qui ba vidéo, monsieur c'est le cas qui ba bande ko sala ba prière. Donc nous espérons que et nous pensons que Nzambe wana oye andimeli akusala e ngolu. Voilà, nazoche la biso son toyoka explication na yemoko pour que interprétation toyebi ke ezalaka toujours différent ya oyo mukolo likambu yemoko alobi tokoyoka ye tolanda tous ensemble ngana bino. Merci. Sikoyo na pesi yo mbote ya Edi. Bonjour. Mbote maman. Ozomi yoka boni sikoyo. Na yoka motema pasi. J'avais un cancer. J'avais la cœur. Alors, moi, je me suis dit que je vais aller voir le cola. Il faut que je me à Tindio. Il faut un yoga. Je me suis dit que ça fait 4 mois à l'hôpital. A commencé a présenter la même quand je papa Simo Kimbango Kiangani tanga qui présenter je vais toi ya lai mais ma casa watambula les électriques mais là quand je suis crise la valeur et ça na place ozosenga nini basalela yo nini na bato bakolinga kosunga yo bato nokosunga na bazali balongona nga bandami na Kinshasa bamilonga ndikili ya poto nameka kosa traitement na pasi 4 mois kala bamai yango
ozana kombo moko okokotanga oyo ke oyebi mutu wana ke noso ko toucher ye à réagir. Tout d'abord Fafa Makaya Fabrice Eddie. Voilà la grande famille de B52. En tout cas, Touchi Kolanda biso surtout message ya papa Eddie. Apesi biso message où ezali ayebi que ba Congolais tozalara malgré nos problèmes, tozalara solidaire, tozalara na motema bolam. En tout cas, mutu nyonso oyo message oyo ekokomela ye, s'il faut faire un petit geste, n'hésitez pas, c'est notre frère. OK? Biso tolobaki toya to partager ensemble na bino to meka ko apporter en plus na message oyo eza SOS to falsifier ngote eza message to zui oyo ba yeli biso yango tolobi to kabola yango na bino ba ebozali kolanda biso mutu oyo atutisami mutu oyo alinga ya Eddie alingaka ya Eddie na misala na ye asala ba catch na ye asepeta biso na mboka. En tout cas, n'hésitez pas de contacter Papa Eddie pour na ba soutien na biso na bandenge nyonso to obuko nzala nango pour na ko soutenir. Je bien dit soutien ezakaka ya mbongo te mais atana libondeli na yo nzambe ako sungaye. Soki zamba na ya liboso na chaîne OEB52 la mignonne officielle to senga na yo kaka o s'abonner, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. Nzambe ya lola akozanga te ko pambola yo soki o partager lien oyo et que message ezala propager. Bisous, à la prochaine. Bye. Oh, la mignonne, la